Batumingi Bachakate. Et que en 1974 pays africains et Zouagabonsomi 14 en 1960. Mais quand on dit église, ça veut dire que cette église ici que vous voyez est une institution en réalité qui incarne le pouvoir religieux colonial, mais c'est le pouvoir du Vatican. Conscience africaine a été résolue et relayée par la conscience congolaise. Très chers abonnés, nous vous disons bonjour et bienvenue sur ce grand plateau du 27 avril 2023. Rendez-vous très historique. Une date au cours de laquelle nous allons kokanisa bongo bokaboli ya nzoto na molimo ya la vénéreuse maman Marie Mwelo Kiawanga Nzitani, molongwani ya papa Kimbangu, mais ensemble sur ces plateaux de Africa Kimbangu Télévision, de Mengama Kimbangu, ainsi que de notre invité spécial et d'une deuxième invitée spéciale qui va intervenir ensemble. Nous allons découvrir. Restons penchés. Comme je l'ai dit au début, na plateau Nangaï Nazali Ngai Mokote, vous allez remarquer que sur ma gauche, Nazali Elongo na papa Splendeur Dialungana, il y a Africa Kimbangu Télévision, la 4e émission, Bosolo et Tata Kimbangu. Dans le poko Nangaï Mobile Nazali ne papa Robin Mongoya Azali Bongo, enquêteur indépendant. Elongo na bango bandeko, journaliste bandeko bapandisango. Tozali ko yambela bino mwana yamboka. Papa John Mambo Oyo Azali Bongo, ingénieur en exploitation aéronautique, formateur en management. Asuki Wanati Azali, analyste et chercheur en histoire, plus précisément l'histoire du peuple africain. Papa John Mambo Azali, chrétien kivangiste, Azala ki Bongo, tour à tour directeur administratif et financier dans le département d'évangélisation au sein de l'église Kimbangiste, P cadre na cabinet Tata Mokondi Aboulé. Kasi lelo to yambeli binoye en tant que chercheur indépendant. Et l'on a bandé konangai to kei na lombango ko pesa Papa John Mbote, mais ya mboto pesa Papa John Mbote bandé konangai Mbote na bino. Mbote Papa Splendeur mona bankoko ki mezali na ngola tata. Papa Oda Mbote na bino. Mbote mama Falon Sima. Papa John Mbote na bino. Mbote sans résatin nazara boy. Ya solo nini lobaki na ebandi tozali na esengo koza na bino ensemble na kati na plateau na biso pona kolobela 6 avril événement ya 6 avril. Papa John biso na bino tozalaki témoin ndenge nini mboka Congo eninganaki na ordonnance oyo esignaki mokonzi ya mboka Congo Papa Antoine Félix Tshisekedi na koloba ete 6 avril lelo ngai na bino tokomi ko fêter yango férié chômé payé. Donc, nous avons la première année, il y a journée chômé payé. Il y a un combat et Tata Kimbangu, conscience, il y a bateau, Baïndo. Quand c'est Papa John, pas plus tard qu'avant-hier, avant Tata Mokonja, on a regagné Mboka. Nkamba, tout le monde qui paye, on a zalaki na kati ya et pas il y a Tata Mokonzi Mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi kaka na masolo yango. Kasi lelo so tozali kolobela 6 avril oyo mokili mingi bayebite ezali journée oyo Tata Kimbangu abandaki mosala na ye kuna na 6 avril 1921 lelo oyo litomba nango esili komonana oyo eningisi solo mokili balobeli yango de partout biso na bino tomoni ndenge nini mokili egangi falaki yete falaki balobaki ngandi falaki basala bosiko ngonga yango tokomi Tata Mokonzi Mboka akanisi pe komi réalisable nini oto koloba kasi to bosani pe lele telelo yo tomoni maman Falon pe na kati ya tenine ya le 27 avril oto zali ko ganga tozali ko kembela mama ya lokumu o pe ajwaki rôle makasi na tina ya komba wana bokoloba boni boyina likambango o ezali ko tuka mitema na bandimite na tina ya masolo ya spécial édition 6 avril. Merci. D'abord, on appelle si Bino, merci. De Bokansaki ko benga biso lisusu poto mega kosola elongo. Bon, soki nga na kansaki nini na sepela ikakate ko sepela ya koleka makasi. Ko sepela ya koleka makasi. Ngai na moye Congo ekomi nanu te eyande ebandeli. Ezande ebandeli parce que siko to nisko to mona Tokotala d'ici cette année au Tozo Banda, Nini Congo a bandi Kosala.
poete bacha pena likambo yango na kati ya peuple congolais teke vanda parce que ya likambo sika oya bosani yango alite lelo boye peut-être bateau bali lelo mais soko kiti na balabala lelo zu peut-être mono ya moke otuna ye olobi tata kimbango alinateur epso ka ebite omoni epso ka alite c'est-à-dire likambo yo o bango bakoti ya likambo kitoko mais ce que consolidation ya likambo yango relais ya likambo yango ndengo yo bango bako s'approprier nango pour bafandisa yango nde tokozela mais sinon c'est parce que au moins lelo so ke na mboka États-Unis to ke na France histoire na bango eli depuis bano ya mike soko ke koloba George Washington bakoye baye biye soko bi Thomas Jefferson bakoye baye biye bakoye baye poete non seulement kaka po na lisolo na été lo bakopesela mwana masolo ya mutu wana te kasi po yana ba bilembo mususu ya valeur oyo immortalisa batuana donc c'est-à-dire même ata soko otangisi yango mwana te mwana kotuna mutuna po esiko bo le kazo mona yi esiko zo ke sala ka e visite zo mona ka mutuana et bongo sikoyo consolidation wana nde yango biso tozela soko totala ndenge nini bakomemela likambo yango po ete likambo evanda mais sinon dans l'ensemble ya likambo esengo makasi esengo yango ekokanaki na mokolo yango ya le 6 avril oyo te solo pena mafalon nakokoyebisa yo esengo omoni porte oyo mokonzi ya mboka asaleli likambo oyo ekokani na eyambelo ya likambo wana te mais tobandi ke ti toke na bamvula oyo ezoya ekokokana na eyambeli mais Papa John, Papa Spander, déjà dans le morning on a verre d'eau souhaité quand on a ta bonne fête c'était donc si tu as plateau mon Papa John et le on a Papa Rodé ba morning na kati ya verbe mais lokola bango ba telemeli kaka eningani 6 avril édition 6 avril spéciale nde yango evangeli biso Papa Spander na likambo Papa John asili koloba ete ndenge mokonzi ya mboka ye asali likambo kasi biso toyambeli yango na lolenge wana te lobi nini na likanzi Papa John ça dit même ma vie na yeto yo pour le bito yambi yango bien te non falon nazongi nano pona ko souhaiter de to sala kiango tamba caméra za la gite donc pardon ko singa na wena bande ko landa biso mais na likambo Papa John lobi ngana ko préférer bien Papa John to me kana ko sonder vraiment ba écriture omoni lelo mukili ekotala mboka Congo bajuti taki mbanga pesier valeur na mboka na ye yakotala sikoyo journée 6 avril comme férié chômé payé tout son déca ba écriture wana babi kuna du combat du papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine mais le Papa John mekano ko so solisa biso na bande ko ba ko landa biso apport ni nezali entre combat ya papa Simon Kimbangu na conscience africaine na ba oba yebité ngape personnellement na yebité tout meka pena ko yeba ngo na namulaya singa nango nga na banzaki po makamingi se lobami très bien mais mutuno yo tuni et bimisi nde milinga solo oh oui parce que batu mingi bachakate et que na 1974 pays africains et Zouara Bonsomi nango 14 na 1960 14 mbalamoko na 1960 bazui mais mboko ya biso Congo loko aneti ndenge lobaki philosophe oyo penseur oyo Frank Fanon oyo lobaki ete Afrique yali na forme ya revolver et bongo gâchette nango yali wapi et ali au Congo voilà wana likambo liboso. Mais sur le plan, il y a description géographique. Il y a Centre et Afrique. Au moment où Mboka oya biso la RDC. Et il y a 9 pays voisins. 9 pays limitrophes. Or, chaque pays où il y a ali voisin et pas une abiso to kabola na frontière. Il y a ali ko kabola ba frontière na ba pays mibale to misato. Ba pays wana pe ezo kabola pe ba frontière ainsi de suite. Donc si kaboye
na komi de sikoyo ngamoko na lobaka na benga mboka na biso le Congo pays cycle de vie. Parce que soko likambo e bandiawa ya lokwa ndenge ancien président ya Sénégal hein, nani Maître Abdoulaye Wade tango ya yaka na transition pour la médiateur et la transition politique na 1991 tango bakambo conférence nationale souveraine et nginda batinda na Union africaine pour la facilitateur pour la médiateur alobara likamoko ya makasi. Si le Zaïre est malade na tangwana toute l'Afrique est malade. Voilà. Mais elle na kati ya contexte wana na bungité obili kambo conscience africaine na on sala rapon. Si les Zaïre oyo na oloba maître makasi c'est Maître Abdoulaye Wade président ya Sénégal mais na tangwana un diplomate avéré batindi na Union africaine pour y a makambo résolution il y a crise politique autour qui na on mboka na biso mais il y a zolobaka que si les Zaïre est malade c'est toute l'Afrique qui est malade dans la logique géographique d'abord. Oyali que biso soko likambu oyebi ke po anini batu mingi ba mituna pe mituna wana na lobango mbala moko. On interdit au Congo de prendre une option de la guerre. Surtout na tango kondo lingala oyo e aramwa mobulu me bo mona yere musuna ko virer na ko lobaka lingala normal lokwa biso to baka na kin. C'est-à-dire tango Kondo Mzee Laurent Désiré Kabila Zalaki. Le problème est que moi mingi. Mais les gens, la communauté internationale parlaient toujours de non-embrassement de la région du Grand Lac. Pour la simple raison est que Mboka Nabiso Soko est s'embrasé, Soko guerre et bandia. Parce que tant où il y a la guerre sera longue et populaire. Dans le cadre de corps militaire, il y a Bengisi Zimbabwe à Mugabe. A Bengisi Angola, il y a Eduardo Santos. Tant que il y a Mbouma moto pelaka na est. Ba bandeko bagi na est kuna Museveni président Kagame ba lelinde ko lela na communauté internationale pété soko balobi si la région s'embrase en fait si le Zaïre le Congo na tangwana soko guerre bandi na Congo c'est toute la région du Grand Lac qui va s'embraser. Et si la région du Grand Lac s'embrase c'est toute l'Afrique qui va s'embraser. Donc likambo et lobaki Maître Abdoulaye Wade a justifié à cause il y a des frontières oyo ndenge ndenge kabwani na banini. Maintenant les kambo conscience africaine. Les kambo conscience africaine et ali na koloba makam peut-être mibale to misato. Vous savez que memanga na bozindo ya ye moto. Tata Simo Kimbangu bozindo na ye. C'est-à-dire qu'en 1885 tant que la conférence de Berlin zako se tenir na Berlin. Basiniaki à la fin des travaux Mukanda moko babengi yango l'acte de Berlin. En fait c'est l'acte de Berlin au bango basiniaki wana nde aki lokwa neti soubassement juridique qui conférait aux colons le droit de venir d'accord prendre le portion des territoires africains donc le partage de l'Afrique. L'acte de Berlin aux Hollandais. Mais de la même façon, acte de Berlin ou en AP, et ça qui, et le qui était dans l'article, on a bandi soko 15 soko nini, si ma mémoire est bonne, baloba qui était, bisoto sangania ouais, et ça quand pour muta mutazi était nyamboko yae, kasia bisoto sangani awa, likambuto ali nangwa we ali était Congo ali na statut particulier, et que Yo Léopold de Soko Yoko Kamata Congo ko garantir la liberté du commerce Namboka Oyo. Mais yango ekobanda 100 ans après. Nazo Tchaba Jalon. Très bien. Maintenant, il y a Moussala Otata Simo Kibango bandi le 6 avril. Parce que Tango va proclamer na vivi l'État indépendant du Congo le 1er juillet 1885. Document pe ala ki ba benga ki yango la charte coloniale. Charte coloniale et banda qui peut décrire la liberté n'a pas exercice à pouvoir mais liberté à banani y a ba citoyens les citoyens congolais mais ba qui yote na entendement ya mundele
Soko a lobby citoyen congolais de la colonie à l'IOT. Et biso, toi qui n'a statuté, toi qui batouté, toi qui batou ya sous statut. Citoyen congolais, c'est là qui n'a pas. Mundele. Ok. Les colons qui étaient ici, Mundele. C'est comme ça que, d'ailleurs, kuna makaming ezalaki, d'ailleurs, interdiction, il y a un rassemblement, il y a un regroupement. En fait, liberté de l'opinion à chaque colonial est à qui garantie. Il y a un débat, un procès, à Tata Simon Kimbangu, yaki, na makaming, yaki wana yaki ke, ezaki irrégulier. Parce que, et tout en qui na charte, la liberté d'opinion est qui garantie. Mais maintenant, la liberté de l'exercice des activités politiques est qui garantie. Landa madame. Mais tata le 6 avril 1921, il y a le biboé. Mundele a kokende. C'est-à-dire, Mouto ali sous statut. Bobi pour anini, na 1921, machiniste ali sénégalais. Parce que pesa melaki na yote o ko akozala na ba titre, o ko akozala ba rang wana. C'est-à-dire ba rang surtout o ezaki de prestige, au ingénieur, au médecin. Et qui na yote ba ko benga ba paya baya. Ah toi qui na bantier, hein, pour votre information, toi qui na bantier wa, toi qui na ba sénégalais wa, tout ça kana ba to ba ba paya, pona ko ya mundele yote, mundele acha ndeko mususu ya ko konzayo. Papa John, s'il vous plaît. Yote wana congolais to africain te. Congolais te, congolais nanote. Sikaboye, parce que au moins likambo tata Simon Kimbangu, nazwa te moi était ni atango ta moi muke. Pourquoi? Parce que ndenge ekoloba melaka, on dirait histoire ya Robin des Bois. C'est-à-dire, on dirait moi mutu moko boye, il n'y a pas de profondeur na likambo balobaka tata Simon Kimbangu. Olandi. Mais sikaboye, yo congolais aki na statut congolais, congolais. Mais congolais, parce que ce qui est un statut, c'est-à-dire statut et citoyenneté, yo aki na ngote. C'est-à-dire dans l'entendement ya mundele, yo ali mutute. Yo ali mutute. Sikaboye, Tata Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il est allé au-delà de toute cette machine pour la koloba était mundele oyo boza komona oyo akokende bino bozwa bonsomi. Na musala oya bandaki kosala, musala oya bandaki kosala, na matei oya bandaki kopesa batu babandi komisosolisa soko bango bali banani. C'est ce qu'on appelle la conscience. Voilà, d'abord la conscience, l'éveil de la conscience. C'est-à-dire abandi kolamusa yo, c'est-à-dire na bomoto na yo ya kati yo si okufa. Mais siko ya ba komona oh mais likambo mundele azokoka kosala ngote ye moindo azosala ngondengeni. Est-ce que bozolanda ye azokoka kosala ngondengeni mais mundele azokoka te azo. Et puis courage o ya ali nango, courage o ya ali ya koloba likambo pole ya kotatola likambo nkolo so tindi na ye likambo etali bonsomi likambo etali tokozwa mboka likambo etali tokozana lingombo ya biso likambo etali biso pe tokwala na ba savant ya biso bakokela kela likambo nyonso ba congolais ba ko mataka na nkamba oyo boye des milliers de personnes basa ko yaka ba ko mona ko organisation de discours azali ko pesta et bien batu bakomi ko mona bakomi kufungwama ndeto lo bango bon moto na bango e bandi ko sa nini e bandi ko lamuka. Na musala oya salaki rapport e bandi otambola kate sani e bandi otambola parce que na Congo Brazzaville batu bandi oninga na kuna batu ba ko kata na luozi batu ba ko kata na pepa ba ko kata fleuve baza ko yaka mais mboka na biso nanu mobimba ba bazo uta likolo na nzela mai ba uta na se na nzela ya mai ba msu bazo ya na nzela ya train sango yo bato bazo ya bazo zwa lobiko bazo kende na sango ya bino bokozwa bonsomi bokozwa mboka e bandi ko lamusa bato e bandi ko ozomona e bandi net ko sala nini ko sekwisa bato. Le veille de la conscience nationale que biso toza banani et nini yango nde e ali parce que makombingi ya kina mboka na biso e bana kina ngote. Maintenant sur le plan africain, place ngana sur le plan africain, place ngana lobaki était na kokota na bozindo ya muto. Nabi ke ali pene yango te mais c'est difficile ko lobela Tata Simon Kimbangu sans o lobela bo moto na ya molimo. C'est difficile. Quelque part, aux alaka contraint parce que comment justifier sur le plan matériel que Moutou a sali Kambo? Impossible. Tata Simon Kimbangu a quelque mona na Cédar Senghor.
Tata Simon Kimbangu amonani na Leomba. Oh, ya Gabon. Tata Simon Kimbangu amonani na Sédar Senghor. Tata Simon Kimbangu amonani na Houphouët Boigny. Tata Simon Kimbangu amonani na Kwame Nkrumah. C'est-à-dire que tant que conférence Yang Bandong est en 1956, oh ye Kwame Nkrumah au Ghana a sali sa conférence panafricaine en 1958, oh Lumumba Kendaka. Kwame Nkrumah au sali sa indépendance, c'est-à-dire il est en train de reconduire les travaux, les résolutions des Nations Unies de 1948, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Il y a ali qu'on reconduire Yango parce que on dit colonisateur qui n'a besoin de sauter surtout belge qui n'a besoin de sauter sika boye oh nazi kuna basali conférence Yang Bandong Kwame Nkrumah ko assister na conférence wana na 1956 nde ayeko yoka ke oh nzoka ba instrument ya droit international et ali où ils ont garantir na Afrique enfin na ba peuple nyonso bali colonisé ils ont garantir bango décolonisation. C'est le mokande ezali. Kwame Nkrumah tango aye na Ghana si akutana na Tata Simon Kimbangu. C'est-à-dire oyo nyonso to oyo ba Seydou Keita oya Guinée. Bango nyonso tango baza ko ya kukutana na conférence panafricaine. Il y a 1958 oyo Lumumba kendaki bango bayebi déjà likambu ya Tata Simon Kimbangu na ba garantie oya pesaki bango. C'est-à-dire mon pépé. Oyo et Outaki na Congo en 1921. Parce que comment voulez-vous que le ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, Madame Golda Meir, en 1961, ton papa Diangenda a sali voyage na à Keko. Comme il y a sa papa Diangenda, biso toyeba ki tata na yo na mouvement na e. Parce que par le biais de notre ambassade, nous étions en train de suivre l'évolution du mouvement de ton père. Parce que Nalikambo et Sali Tata, mon pepenango et Kende, par rapport aux Salama, na ba colonie nyon surtout aux ambassades na bango yali na isika mboka Congo yali. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais au-delà de ce fait, ba père Otobengaka le père des indépendances africaines. Bayebaki likambo Tata Simon Kimbangu déjà parce que yé na bomotone ya molimo ou yali ya bonzambe ya bozindo akokenda akute na Kwame Nkrumah akute na Sédou Keita akute na Sédar Senghor akute na Houphouët Boigny. Vous comprenez? Akutani na Jomo Kenyatta et azolo bana bango ke nakopesa bino lipanda ngai nde nakopesa bino lipanda na mboka pour la plupart des conditions ezalaka akopesa la bango okosala boye soko tango lipande koya yo kosala boye okosala boye likambwane yebana likambwane lobamba mingite. Donc likambwane yebama likambwana ilobama mingite. Papa John tozaka na kosonde be écriture wana tobaki combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Oui. Que Papa Simon Kimbangu apesa ba indépendance na ba pays wana. Oui, non, presque tout le pays noir d'Afrique. Non, en 1960, nous sommes en 1960. Obi, en 1960, il y a 14 pays. Ngana lobité ka pesa 14 pays. Ngana attiré attention à bino na fait que et lo ni ne sala que en 1960 parce que si qu'on a solo et si qu'on ngana oloba te fona bongisa te parce que investigation tout ça là, tout temps ba livre mo pas Simon a pesa plus de 46 pays à indépendance en Afrique. Mais au préciser au bika en 1960 ndé apesaka 40 ngana obi na ngai bongo te na sengi na bandeko balandi bongo batala ngo bien ngana obi boye pardon zela mingi to bongisa parce que bozinga pona na sembola te c'est-à-dire ngana lingai na attirer attention ya bateau ndenge nini aleka na 1960 ndé 14 bazwa kimbala moko pour dire na contredire yote oh ngana obi te ke Tata Simon Kimbangu apesa ka 14 apesaki tozali ko kene malembe ba femme lelo tozali 27 avril 2023 awa na kati ya plateau ezali kosangisa Africa Kimbangu télévision Mengama Kimbangu télévision ainsi que Papa Robin Azali Bongo enquêteur indépendant. Iboso na biso tozali pe na chercheur indépendant. Papa Splendeur. Soki na landi o malamu na landi pe Papa John Malamu. Papa John alobi était na 1960 na date wana au moins 14 pays oyo bazoelaki
indépendance. Sikoyo soki ngai na meki ko sonde pe mal mitune papa Job ya papa Splendeur atelemi na likambo na olobi ete papa Kimbangu na ba pays oyo nengo tangi bandeko oyo bazwaki indépendance apesa ki bango ba condition soki ngai na ko limbola mo mokende papa Splendeur azali ko sonde ba écriture to ko yeba mo mokie ata condition moko to mibale o apesa ki na 2-3 pays wana o bazwa ki indépendance nakozonga esika wana nakozonga wana mais nazaka na poser question moko na maloba na ici bon papa John toyo kanal papa merci beaucoup maman Falontima papa opisa maloba ngana nazwi maloba te nazoyoka asenga toujours nzela nayebi ndenge nini na ko très bien toujours ndonga na makofi te bitumeza ya maloba na makanisi solisa eloko moko malamu papa John s'il vous plaît nayebi ke ngana yeko zala na ko afebwe mais papa John sur la conscience africaine ndenge uti koloba komba papa Simon Kimbangu ta na ba pays nyonso oyo papa Simon Kimbangu apesa indépendance est-ce que conscience na bango pena eko zalaka kie na ba histoire na bango pe na ba pays wana bazo kombatela Kimbangu ba kotisa pour le oyo to moni depuis 1960 oyo papa Simon Kimbangu apesa indépendance awa na Congo comme on est ko zalaka te bako tiaka Lumumba liboso batie ba Lumumba batie belé ya bato mais papa Splendeur mo ko kanisa biso te non nazaka wana s'il vous plaît maman Falon s'il vous plaît papa John tolobela sur la conscience africaine olobi ke papa Kimbangu apesa ba indépendance na ba pays wana ebele ototanga en Afrique. Est-ce que conscience na bango pena ekozalaka na place ke papa Simon Kimbangu mais papa Simon Kimbangu nde apesa bango indépendance bazo apé histoire na ye bakotina ba pays wana. Pas mbati awa déjà depuis 1960 o papa Kimbangu apesa RDC Congo apesa ngo indépendance pour mona ye koloba makate mais mo konzambo ko atiko kanisa biso parce que les problèmes étaient en matima mais après combien d'années OK papa John après combien d'années est-ce que na ba pays wana ona ko loba sikoyo ba ko kanisaka pas Simon Kimbangu yande apesa bango indépendance mais c'est ça yagora et c'est comme si ngana no bake cette conscience africaine est à la fois une responsabilité. Tout à fait. C'est-à-dire que yeba était ndoke yalaka ye muto comme ça biso bateau. C'est une responsabilité. Très bien. C'est en fait ça. Maintenant c'est là que certains des gouvernements ont failli. Mais na banti ngai na posaki ba luminaire nanga bien tant on a zolo balikambo ya Franck Fanon tant on a lobby likambo ya Maître Abdoulaye Wade j'ai bien posé c'est-à-dire le quoi casser bandi na Congo gâchette et okende Afrique mobimba le quoi la tata oyo nanguya oya la ki nangwa sali likambo ya boy salami na vous savez que Ndele azobate parce que ce que même ata union surtout et so tala longonia na président Tshisekedi nga batumi balobaga tantôt ndo koloba président Kabila yo ali kabiliste bamsu baloba bino bakimangise bola kaka boye bino to sito eba bino te on est réaliste menga la telemeli ne sika oyo omoni na ba idéologie politique na bamboka msusu on parle de la gauche de la droite on parle de républicains on parle de démocrates mais il y a une idéologie centriste, ceux du centre. Et pas l'abisso to exploiter dans le sikawanate. C'est-à-dire, comme on a qu'à gauche ma bête et talapé bolam nango. Comme on a qu'à droite ma bête et talapé bolam nango. Tout à fait. C'est-à-dire, bao ba monaka na bolamu à la fois. Barobi mise ya bolamu, ya mabe, ya gauche, to bolamu na mabe, ya droite, pour na kozala na centre, ba benga ba centriste. Bon, c'est pour ça c'est-à-dire, il y a un principe ici, en politique très important, le principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire, je parle en termes du Congo. Je ne parle pas en termes d'un acteur politique, je ne parle pas en termes d'appartenance politique ou des couleurs idéologiques, des couleurs politiques, des familles politiques, des alliances, des constellations politiques. Non! Je parle en termes du Congo qui continue. Donc, si Kaboye, toi qui es président, ou Yabiso Boye, monito, pour dire Congo, Congo a raté un rendez-vous mingi parce que tous les communicateurs, il y a solo au Penta Baina Likambwango. Est-ce que vous savez que l'alternance, les gens ont juré l'hécatombe sur ces pays? Il y a même des gens qui disaient que ce pays, nous avions, le Congo avait cessé d'exister en tant qu'État. Voilà.
Parce que nous avions perdu les éléments fondateurs de l'État. Parenthèse. Nous avons... C'est-à-dire que les éléments fondateurs d'un État, nous les avions perdus. Donc, comment est-ce que au monde en Palestine, il y a un statut, il y a État observateur dans les Nations Unies. Mais chef de l'État palestinien, l'autorité palestinienne. C'est-à-dire on ne reconnaît pas la Palestine comme un État. Voilà. Et le Congo, vous comprenez? Mais les autres institutions, tout ça, les gens ont juré, mais il y a eu une fête extraordinaire c'est-à-dire aux yeux de la communauté internationale, il y a eu passation du pouvoir et le Congo continue. Continuité de l'État. C'est-à-dire que nous avons eu un président qui a cédé et qui a passé le bâton de commandement à un autre. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, sans pouvoir couler du sang. Oh, sans pouvoir couler du sang. C'est-à-dire on a pris les emblèmes, on a remis à un autre qui continue. Donc l'État, et ça continue. Voilà. Maintenant, na isika owana ya Papa Splendeur. Soko na sevade muke bozong singai. Le sika ya Papa Splendeur. C'est que beaucoup de gouvernements ont failli. Vous l'avez dit? Le gouvernement mingi est failli. Pona ko kamatali kambuana ko kotisa yango penza na kati ya mboka. Nga Papa Splendeur. Mama Fallon. Papa Robert. Na lingi bopesa ngai ndingisa. Ndenge sika telemi wana na kati maloba. Na beta nano eloko moko. Ozali na autorisation papa. Alingi koyebisa biso boy. Pe asi alobeli biso mingi. Alobi ete likambo yango oyo bazwi yango penza ndenge esengelaki te. Bongo te tolandi mingi. Et puis esika mosusu akomeli awa alobi ba gouvernement mosusu elekaki ba fayaki na makambo na bango pona kaka likambo. Mbuta John. Ngai papa enquêteur indépendant. Nalingi na yeba d'abord. Parce que toza na édition 6 avril. Voilà. Est-ce que cette date du 6 avril, ça me paraît un peu, par exemple, et koki kozala te lokuta tope date bino bakimbangiste botie yango. Papa, yoka question nga malamu. Non, nazolanda yo na. Date oyo botie yango conventionnellement. Est-ce que le 6 avril 1921, c'est une date dont M. Kimbangu a bandaki mosala na ya bandaki ministère na ye tope zali date moko conventionnelle. Sous question na ngeza boye pona kozala mwa mukuse. Soki ezali date conventionnelle na tina nini. Soki pe eza date conventionnelle était avant le 6 avril. Potokoma le 6 avril, nini ezalaki, nini salamaki. Et puis après le 6 avril, je m'aimerais parce que au début, maman talisi biso alobi tozali historien. Historique na moi mukuse. Est-ce que ce n'est pas une date conventionnelle? Parce que au moni papa, date le 25 décembre. Ils ont rappelé conventionnel hein. Très bien. Le mangombe belé baboy yango hein. Bino pe bakimbangi se mama boboy yango. Et bino solo pamba te zali koloba na bino miso na biso mato na biso tela nkamba papa. Tout rapidement. Soko ko yano la papa Robin parce que précise oui. Voilà. Bon, parce que et après 6 avril conventionnel eli koloba ke ba vandi ba yokani lokwa bana bona likambote ba bite to sala boye poto boucher trou. To kamata to yokana to kamata oyo date oyo to chayango. Effectivement. Holandi. Mais et Ali Bongote. D'abord pour une rapide question, pour une réponse rapidement et Ali Bongote et bon on a corrigé nan. Te tant on a le baba gouvernement et faillisa qui yaki na cadre ya question Papa Splendeur atunaki. Vous comprenez parce que tant a le bali kambu ya ba état africain oyo bakamata likambo tata simo kimbangu bachaki na kati ya ba programme oyo ya bango te. Voilà. Ndesika ngana obaki longonia na Papa Félix Tshisekedi. Pour asali tondi mate.
Parce que asali yango olingi koyebisa biso que date oyo ya le 6 avril ezali date ya solo. Date le 6 avril ezali date ya solo. Et la convention te yo moni yango concile de Nice et siko ba catholique ba sanganaka na Constantin kuna na 325 de ba yokani balito cha 25 décembre date oyo kaka eza nango yango te mais to cha ngo ka papa splendeur na ngaki na ngai pardon mingi pardon pona parce que tozo sosolisa bande ko balandi parce que na ko sosolisa bande ko balandi siko faut cha moi ordre pour ba retenir quelque chose pour na yebi que le quoi bo représenter bango ba posta ba ko tuna question ya li mingi pour bo représenter bango po likambo na ko zonga na we ayo pour likambo papa splendeur atuna na sisi ki yango na noter. Très bien. Parce que ce sont les États africains, ils ne s'étaient pas appropriés de cette chose-là, aussi parce que, pour la plupart, ils étaient issus de courants catholiques. Il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est-à-dire que les enjeux étaient tels que, mingi katkat na biso ezaki na bango pasi po ete bandi malikambo yango. Maintenant toloba, la conscience africaine c'est aussi une responsabilité. Parce que moi, na kozalaka ye mo côté satanta. C'est-à-dire nous, en tant que peuple africain qui nous a engendrés, nous, en tant que Congolais, en tant que nation libre, parce qu'avant, nous étions une nation colonisée. Mais en tant que nation libre, en tant que peuple congolais, un peuple libre, qui aspire à sa grandeur, qui aspire à sa souveraineté, qui nous a engendrés en tant que peuple. Vous ne pouvez pas être fils sans un géniteur. Mais maintenant, place au peuple africain a échoué, place au gouvernement mingi échoué. Et ali esika oyo bango ba mi komisi bango sans oyo kitani si bango. Voilà, sans les pionniers. Sans ouais. Vous voyez un peu cela. Parce que Bambo Kamususu, okomona babi le père de la nation George Washington. Balobi le père de la 5e République française, c'est Charles de Gaulle. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a une différence entre être père de la nation et puis Kozala les pionniers de l'indépendance. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire, le père de la nation est Ali Eloro Moussous. Les pionniers de l'indépendance, c'est Ali Eloro Moussous. Maintenant, pour nous aussi ça, parce que question où tu as n'a pas splendeur et tout tinga pour nous mbang. Conscience africaine a été résolue et relayée par la conscience congolaise. Maintenant, en tant que responsabilité, ce gouvernement ici aura maintenant la responsabilité de démontrer auprès des instances politiques continentales et sous-régionales que nous existons en tant que peuple africain grâce au Congo. Par l'action puissante de Papa Simon Kimbangu. C'est leur responsabilité. Très bien. Est-ce que vous comprenez? C'est leur responsabilité. C'est-à-dire, il y a un moment où Longonia, Kasito c'est la totale, ba mvula oyo ya liboso, ndenge nini bango bakondimisa likambo yango oyo tata oyo na mbanza sanda profession ya munene oyo ya décréta kalobi puisque alobaka Congo te landa l'Afrique yoka alobi Congo te alobi Afrique mais abandaki na Europe alobi lokola poto eboyi kondima motinda mi yankolo nalobi ete tumba ekwela bango kuna. C'était la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en 1939 et qui s'est terminée en 1945. Ouais. Maintenant, quels étaient les acquis de la deuxième, enfin, de la fin de la guerre? La déclaration, la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 7 stipulait les principes pour chaque État. Le principe portant égalité et l'égalité de chaque peuple à se disposer de lui-même. C'est là qu'est partie la décolonisation. Donc, Toko Koloba, Sokoyak aloba kilikambo etumba oyote. Eko ya na poto te, nde poto, ayenga kokamata conscience te ya mabe ya ko salaka. Ndepoto alinga ko sala ko sinese baïke charte et déclaration universelle oui mais mi décolonisation té. Donc même décolonisation aujourd'hui la décolonisation des pays africains et ali grâce à Tata Kimbangu.
Mais est-ce que toi, Papa Splendeur, Maman Fallon, Papa Robin, vous avez cette conscience? Est-ce que l'Afrique en a? Du coup, c'est également une responsabilité. Et la responsabilité du gouvernement congolais de prêcher aux Africains, c'est grâce à leur père, l'euro de leur liberté et de la liberté africaine que l'Afrique tout entière a été décolonisée. Parce que ni était son action, ni était la grande guerre spirituelle qu'il a livrée, dont l'expression matérielle était la grande guerre 40-45, nous n'ayons pas eu le cadre des Nations Unies, nous n'ayons pas eu les instruments de droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui préside sur la décolonisation des pays africains. Donc c'est grâce à lui. Et tout ça, les pères des indépendances africaines les savaient. Mais si kanayo, peut-être na ba condition, peut-être baya ko maniola kolobali kambango ba koki angote. Oui, pourquoi ba koki angote? Mais c'est parce que le pays cycle de vie en 1960 a koka ki angote. Est-ce que le président Kasavubu a tatola ki likambo le 6 avril au Baïbsaki? Est-ce que le président Kasavubu a tatola ki likambo l'église d'État au Baïbsaki? Mais comme quand l'Afrique est malade, quand le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade, a dit Maître Abdoulaye Wade, l'Afrique s'est endormie pendant près de 50 ans. Donc pour conclure, vu que et bandi peka kana pays cycle de vie au ezali Congo. Donc ekokende. Satisfaction de mituna na yoza. Te siga ngai naza satisfait. Voilà. Naza satisfait pour nani. Po Mbuta John aza historien. Ce qui botiki ya kende akobimisa ba makambo. Chercheur en histoire. Chercheur en historien titre wana nde na yana ngona. Akobimisa ba makambo ebele belo mona pe biso tokoti mbilinga mbilinga. Yango nga na lingi na zonga na ye na édition 6 avril. Très bien. Parce que nous parlons du 6 avril, sincèrement, il y a eu quelqu'un qui a boosté, quelqu'un qui est auteur de cette date. C'est Kimbangu. Mbuta John. Kimbangu. Oyo yo zoloba ki apesa ba indépendance. Kimbangu zoloba pana yo Kimbangu wana aza nani. Na lingi na ye bananu comment oko décrire biso Simon Kimbangu. Voilà. Ah. Nzambe. Ponga nazoko ngai te natoki na ngai te. Atoka. Natoki te kasi esika oya ke kodinda tokoma na théologie. Esika tokomi kodinda. Mais oza ce qu'on est parce que esika oya dindi. Ekolopisa makambu mingi na lobaki déjà wana bandeli na ki mutu na te po bolobi ke na toki effectivement na toki pona lobi mingi mais po boserenga pe mingi na lobaki na bandeli et ali difficile ya ko kolobela tata Simon Kimbangu sans obimisa bomoto na ya molimo eza difficile ya kolobela tata Simon Kimbangu sans ozanga koloba ete ya ali molimo mosanto Mbuta John. Malembe. Pardon, mais kasi otuninga question wana. Nazo bakisa kaka na makambo zoloba. Ngana linginde to sosola boy. Ngai na yebi Kimbangu. Mama Fallon na yebi Kimbangu. Papa Splendeur na yebi Kimbangu. Baike bazolanda biso ba yebi Kimbangu. Mais moto na moto ina définition ya Kimbangu. Ngana yebi Kimbangu aza prophète. Mais yo komo bimisa makambo ya minene oyo ngai na kangiawa ke yende na ba indépendance ba mboka mususu yenda bimela ka boye mais ngana lingi na yeba Kimbangu pa na yo Mbuta John Azanado il est personnel ngai yo Kimbangu e pa ngali molimo mosanto mais nzambe te molimo mosanto ezalaka eloko te omone siko limbisa esika na ngalo bo moni esika meminga na théologie na dimension divine ya tata Simon Kimbangu tokobunga le 6 avril. Voilà. Parce que dimension ya tata Simon Kimbangu ya bonzambe na ye e uti na le 6 avril te to lo bango sembo na ebite soko nde sika wana nde ochelenga piège. Ngala cheli o piège te papa. Papa Robin papa soki alobaki soko avant le 6 avril soko papa Robin na papa John papa Robin to tika la kaka wana et soko zali ko kende papa okotinda papa John azonga nano akende ko papa sale baloba kongo nini azonga na kati na ye amanyola yango koleka papa John soki na ko
mais kako sunga papa Robin ezali ko kotalisa ye tata Kimbangu to ali kolobela comme acteur politique la dimension na 100% homme na 100% Dieu avant 6 avril il y a la kinani pendant et après. D'abord on a bongisa tata Simon Kimbangu ali acteur politique mais tata Simon Kimbangu ali une force vive. Parce que l'église Kimbangu Ali, c'est une confession religieuse. Donc il y a dans la société civile les confessions religieuses aussi. L'église Kimbangu na bozindo ya doctrine ya la politique, il est apolitique. C'est-à-dire à cause misaka na ba affaire interne, il y a gestion, il y a mbokate, na gestion politique. D'accord? Les Kamwana tout simbango parce qu'il y a les doctrines église kimbangiste. Si Kaboye avant ce que tata Simon Kimbangu à la kinani na dimension nini yango de likam est-ce que la dimension a bon motonep sabino ndenge ya botamaki to na dimension ya bonzambe to na avant le 6 avril nazo na bobongisa bien pour faire comprendre ngamala natalisa eloko moko pour est-ce que maman falon ali on dirait si que ali te na kimi mwa muke. Ah, bokimani. Na kimi mwa muke po okendisa nga mwa mulai. Nga na zongi boy. Le 6 avril 1921, c'est la date à laquelle Simon Kimbangu a débuté son ministère. C'est ça. C'est ces dates-là. Parce que vous parlez aussi de la politique. Parce que quand vous parlez, vous faites sortir de la politique. Lolenge ya kosalela likambo tozo koyoka ngo et puis lolenge Kimbangu asalelaka makambo na ye on irait politique ezaka na kati atako Kimbangu azaki politique te yango na ngina le yeba poto akokoma na date wana nini ezalaki Kimbangu azalaki mutu oyo avandi boye alamuki na tonga lobi lelo na keiko banda mystère na ngai. Ah mais papa, mais il fallait ozalaka ka clair. Yo meminga musika. Mais yango nena lingaki ko. Na bangi parce que na koma ko kanzana mais eyalinde oyo azotu na question nini oyo bra. Na sembo la suli kamoro mbangu pona zonga esika wana. Ezali que principe moko ezalaka si nul n'est censé ignorer la loi, hein. Mususu ali si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. C'est à peu près ce qui s'est passé en 1921. C'est-à-dire cet homme ici, Papa Simon Kimbangu, c'est un personnage religieux. Je suis d'accord. C'est un personnage religieux. Le premier pouvoir du Congo, c'est un pouvoir religieux. Même à Bango Bakambi, le premier pouvoir du Congo est un pouvoir religieux. Voilà la raison pour laquelle, dans 60, Papa Diangenda Koyoka, Papa Kulutu Koyoka, le président Kasavubu Koyebisa a proclamé l'église kimbangiste, l'église d'État, pour finalement que ce pouvoir-là, le pouvoir religieux, pour que ce pouvoir-là, le pouvoir religieux, soit en exercice. Vous l'avez dit, hein? C'est que les tata Simon Kimbangu a salaki parce que c'est que il y a côté papa Splendeur que attaque tout boki makango mais on dirait salaki politique. Oui, parce qu'en fait la politique c'est défini comme l'art d'organiser et de gérer une cité, les cités qui sont devenues des États aujourd'hui. D'accord? Donc du coup tango yo olobi que yo gotika mboko nga politiko yo lobi yo gotika mboko yo okokende. Donc c'est que yo continue la politique. Oui, parce que en fait, une fois j'en ai parlé dans l'émission à Papa Splendeur, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique n'est rien d'autre que, le pouvoir politique n'est rien d'autre que l'instrument par lequel Dieu organise les hommes. Dieu organise les hommes. Donc du coup, nous avons une organisation, il y a cité au Yoboye, et elle est côté parce qu'en fait, ce sont des États coloniaux. Parce que je suis Batuna Boumbu, Nganali Bonsomi. Moi je suis la liberté. Mais où est ça Bonsomi? Kimbangu yo telema, longola bateau na Boumbu. Mais na Boumbu yani, na Boumbu ya régime mobimba, politique. Mais na Boumbu yani, na Boumbu ya état mobimba, politique. Na Boumbu yani, na Boumbu ya système mobimba, politique. Mais na Boumbu yani, na Boumbu ya ordre spirituel mobimba, lingomba boke yakiwana, lingomba moke yakiwana. Vous comprenez? Mais Yemutu, par essence, a qui politique.
Mais action Oyaye a eu des impacts sur la politique. C'était très important. C'est ça. Maintenant, dans le principe où la politique s'occupe de vous. Si vous ne vous occupez pas de la politique, Abi, Mouto, tout le monde a le menace, tout le monde. Bon, na likambo yo tuni papa, Musala a kamataki Musala na nkolo Yesu. Nkolo Yesu nde a komi ko tungisa ye ko yebisa ye. Na moni pasi libota na nge ko mona. Yo sika telema olongola ba na bombo. Ye na bandeli po na tangwana ya li catéchiste na mission britannique ya BEMS Baptist Missionary Society. Bali na mission en vula kimbango ya motei monene akendaka pe de village à village pour na kokende ko sakola pe côté ya sango malamu. Kasi mukolo mususu mungongo, là je suis dans l'histoire. C'est ce que je voulais. Dans l'histoire. l'histoire. Mungongo awo mona moto ko epsa yeke telema bimisa libota nanga na moni bango na boumbu bimisa bango na boumbu. Pe menga na ko bimisa bango na boumbu ndenge ni. Nga na tangi classe mulaite. Est-ce que moni te ke fo kamata ba mu pe ngo matadi? Kamata ba mu pe ya mission ya tumba. To po nini ko kamata te ba révérend o balia wana mission mvula. Tala ngai mutu alobi yo mutu mususu te. Wana kimbangu mutu azako loba. Wana kimbangu mutu. On fait la part des choses. Ouais, ouais. Entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Oyo kimbango moto. Nde ali ko répondre na moto oyo ya molimo akolobaka na ye ko tungisaka etango nyonso. Moto yango nde ezalaki nkolo Yesu. Moto yango nde kolo Yesu o Kongo akosambelaka ye bakate. Bolimbisa na tuki. Ndenge bote lango ndire ozo nazocha musapi na mungongo. Kolo Yesu wana oyo komi kita na Israël bon entre parenthèses. Kolo Yesu oyo komi kita na Israël likambute. Ye kolo Yesu. Na sepela ki mingi na instance bango ba yebi baba kimbangiste yo peut-être nani papa conseiller direct papa Zako soutenance na ye o ya salaki na sepelaki na distinction ko sala ya makasi entre Jésus de Nazareth et Jésus de Rome. Mais les Kambundé yangwana te. De Jésus. Oh Jésus de Rome ba memaki awo. O yazoki bino na boumbu. Siko Jésus de Nazareth awa. Ya zoluba telema bimisa bato na boumbu. Voilà. On est émission mobimba papa Splendeur. Je continue non pas ça zali. Abon sabiso te hein. Te na robung sabino te papa. Te zo bato ya bamupe ya tumba zo abi yo. Kimbango bandi ko banga koloba kosolola na ye na koloba na ye yango ekomi na likambo te ya monique bon na kokokate to sukaka na wana na kokokate ko ebise ke nga na kokokate mais akomi mungongo yo ekolandaka na bilanga mungongo soki ya ke koteya na malanta to ya ke koteya na mpanga ya zoyoka mungongo yo eza ko yebsaka ye ebembe moko ekufi awa na quelques kilomètres kazi moko mibale ali awa soko sisi matei na yoyo kende okende la mse bembe mais ya yoki mongongo mais ya zo continuer koteya parce que azoka mutu azoloba nango yo akolobaka na ngai sika ekomi kokoma lokola embêtement mais nga na yebiso mais te yo koko memanga kuna te koni ali musala na ngai te bakambi na ngai bakoloba nini et puis nali na nguya te ya kokende koze wali na nguya kende kosekwisa mutu wana na nkombo na ngai ya kosekwa mais ye koboya ya bandaye koboya ye nkolo Yesu ako persister kotinda ye bon awa toyokani nanu te ya nango likambo te mais kokoma siko ekomi makasi tangu nini tangu maintenant oyo ye nkolo Yesu moto ayaka koloba na ye likambo ayeko lakisa ye projet de société yo ko yakoloba politique isusu ayeko lakisa programme na ye mobimba c'est-à-dire koloba na yango clair abina ye longola bateau na bombo parce que nali na projet ya kotonga lingomba ya sika lingomba la gaye ko pansala mokili mobimba mais lingomba la gaye ko zana kombo na yo oyo ba mupe oyo nyoso bazomona oyo mango lingomba oyo ngana zo sana mokili oyo ekomela mangombo oyo nyoso ngaye likambo oyo na kombo na yo bato oyo okomema kolongola bango na boumbu omema bango na mboka ya sika mboka ya elaka
amoni que programme oyo ekokai na yete. Parce que boyebaka moupété na époque coloniale, c'est l'église d'État coloniale. C'est-à-dire c'est l'église qui travaille avec le pouvoir politique colonial. Bon, donc, c'est-à-dire quand on dit église d'État, c'est-à-dire c'est le partenaire privilégié de l'État. Voilà. Mais seulement en l'occurrence à ce moment-là c'est l'État colonial. Bon, donc du coup ça veut dire que l'État en soi cède certaines de ses prérogatives à cette église, qui aux yeux de l'État n'est pas qu'une église, c'est une institution. C'est une institution qui incarne un pouvoir. Parce que vous avez le pouvoir politique qui s'incarne à des institutions, soit c'est le gouvernement, soit c'est la présidence, soit si c'est le pouvoir exécutif, vous avez le gouvernement, si c'est le pouvoir législatif, vous avez les parlements, si vous avez les pouvoirs judiciaires, vous avez les cours et tribunaux. Mais quand on dit église, ça veut dire que cette église ici que vous voyez est une institution en réalité qui incarne le pouvoir religieux colonial, mais c'est le pouvoir du Vatican. Bongo yozulu bangaye, ngai, donc, et comme il est bimba, si kakomi kokima, po ya atali ya na bana misato, na mupanzia wa boye mwasi, ya ali mutufa boko la bana, fami pe yako zela makao mingi, kamata kima na Kinshasa, ake kuluka vi. Na vi o ya kende kuluka ayawa na, aye awa na nini na Kitambo, na ACB, na Willery du Congo belge. Voilà. Et ça là qui est sika chani métal et ali. Nde esika wana oyo ye abandaki ko salela au travailler comme pointeur. C'est-à-dire so bazocha mafuta oya mbila na kati bango bako pointer ngo bako chaka ba fu ba tono bako chaka ngo ba numéro. Et bongo a ko remarquer que na suka ya sanza soko batu bafutami ye soka bimili boso mundele obine oh kombo nani o intel mais si na futa kiote te o futinga nanu te na futi ya futa kiote o kombo nani asinyaki o kombo na te te o kombo na ngai e sinatiro ya yote te sinatiro na ngai sika ye kimbangu yo azokende a comprendre te o ezali eloko nini et salami première fois et salami deuxième fois et salami troisième fois. Si kaboye ya ki na habitude ya okene ko sambela na balabala lac Moero kuna nda ndeko kene ko kotelaka ndako nzambe ya tongo kuna esika bande ko kende e alaki na batumi bale o bayambaka e kuna papa Dragon Voama nao mususu akoya ko koma secrétaire na ye papa Douma Thomas mukolo mususu asali prière na église ndenge na église ya tongo boy boko si sa prière batali mono bale azaka kimia po ya zaki mutu soko tali réservé ndenge alaki. En tout cas, ndenge na tangi na ba manuscrit ya papa Douma Thomas ndenge na tanga ako décrit tata Simon Kimbangu lokola mutu bisoto bango na Kikongo kolembama. C'est-à-dire un homme doux, calme, hein, pacifique, c'est-à-dire sera vandi on dira zate. Sope likambo rolobate, très réservé. Bongo na ezalelio yo boye, boko msusu wa bazo si église à tongo babi na yo pesa libondeli. Ngai bien. Pesali go pokuna na lac Moero ezaki extension lokande to benga ka cellule ya BEMS po bango bando sambela na BEMS na mvula donc azova na Kinshasa wa boye kuna nde azoke kokotela ka prière wana tutaki na suka ya losambo pa bango papa Douma Thomas na makomine ya lobi bayoka ba prière membala liboso bayoka lolenge ya prière esambeli moto boye bango koyeba te mais oh prière à lolenge nini alobi te na kati soko prière nini kasi papa Douma Thomas lobi mukolo mususu papa Dragon Voama bengi bango na ndako na bango po bandai kokuta na bango bana ba Kongo mingi bakutani na ndako papa Dragon Voama et bongo papa Dragon Voama balambaki mwasi ne alambaki biloko batie na mesa tout ça sika batala na fenêtre batala na balabala batala na balabala tata Simon Kimbangu akoleka sika boye bango po na olobela likambo ya ndenge moto ango alaki o ya Kiminkamba aina Kinshasa bon to batala yo azoleka papa Douma Thomas et papa Dragon Voama kasi o lekite o leki apesi lo sambo na mukolo kuna o na ye
Kimbangu, bengai, tolia, bo bengai. Donc, ba bengi à Koti, na makomi à Douma Toma, ngana otanga. Tango à Koti, o aki secrétaire na. Tango à Koti, apesi bango mbote ya luzitu makasi. Donc, c'est y a respect. Papa Drangon voit ma comme maître de la maison. Oui, bien ça la manger zalaka. C'est-à-dire, bah invité bali koto, on va aller mettre des maisons dans le Vanda. Sika et Sika ya zalaki a telemi. A epsi na tata Simon Kimbangu yaka ko Vanda. Tata Simon Kimbangu lobi ngaite comme aki réservé ndé na lobi abi ngana ko Vanda na te eza esika e bongisa meli pona mutu lokola ngaite. Pona simplicité na modestie ya zalaki nango. Habité awa biso nyonso tutu ali bandeko. Yako Vanda wa habité. Bon, ça va. Papa Douma ningari mukeba Vanda kasi na kitsa habité. Ngai na kokai na lokola bino ndenge bozalité. Bino na kokai na bino te malamu na Vanda kaka na mabele. Okuva na mabele te ou eza Kinshasa. Okuva na mabele te abina na kokoka te kuva na bino mesa moko. Simplicité aki na muto boy. Lokola insistaki mingi bakamati biloko ba pesie sikatango Papa Dragon voit mako luke sikani akoko bongisela na C po ya Vanda ye akei ko vanda na coin ya ndaku na mabele avandeli ne sikana nde alelaka bango ezokoma Papa Douma Toma bazoye batete makelele moko baka nango na compagnie po bango pe banda ko sala kuna ke moyibi moko alingaka koyiba mundele mbongo na jour à paye bango baoye bateke nzoka lekio ya bango nde bafutaka ete soka asali musala po à chaque fois soit se présenter po mundele apese mbongo mutu alekaka ko signer na esika na ye pe kokoma kombo na esika na ye. Alors likambo wana lokola bakoma ko vanda mingi ko sambela mingi nde mukolo mususu na musala bamoni très abattu bango babenge babine likambo nini oza abattu babi awa bo esali 3 mois na sala ka musala mais na futa makate poani mais nazo futa mate mais pourquoi futa mate yo ali exemplaire tozo mona ndengo zo sala musala ko leka batu nyonso poani ko futa mate bité parce que mundele alobaka kengai sinazwa kimbongo babi musala na ye wana mundele musala mundele ya moyibi tokozela moi oyo soki koki tokotala c'est là tokotala esikani mutu ayaka kozwaka mbongo na yo nde bango nyonso bavandaka mukolo wana esika moko mundele na mwa wana abandi paye abandi appel nominal net lokana neti Papa Robin et Maman Fallon Papa Splendeur azangeli na suka tangu mundele asilisi batu nyonso bazwi batu bazokende bazozoka na bao bazobima baokende ndako oyo baki na groupe na ye bakei bazwi bavandi bavandi oyo akei bazotala bazozela muyibi na nani mais na suka batala mundele akoti pardon mundele abimi mundele yo abandi okanga biro c'est pas normal ça batelemi bake esika mundele mais obengi yete nini mais yo bengi Kimbangu te azwi mbongo te ngana bengi Kimbangu te mais ngana pesi mbongo na ye mais biso to vandi na ye esika ni yo peseli mbongo na ye non mundele lobité zela donc bino bobinga na muyibi mais non mbongo na ye et ali mbongo na ye malamu pesa mbongo na ye pesa ye mbongo na ye ya lobité mais Kimbangu chaque mois ko yaka koloba na ngai ete mutu ngai mutu ayaka ko signer yazo mona Kimbangu abi ayaka ko signer mais na mona ka musala na ye pesa la kitoko mingi donc na mona ki ete on dirait likambo ko peso simba malamu te na likambo azoloba na ngai ke bon nga azomona ye azo signer mais ye azo ko lukambongo ngai nazwaki disposition ya ko benga ye mutu aliboso lelo pona s'assurer que vraiment azwi mbongo na ye mundele akoti na kati ya biro azwi liste pe abimisi numéro 1 Tata Simon Kimbangu na signature na ye alobi kombone yango na bengaki mutu aliboso Kimbangu loba kombo ya nani o signature ya nani Tata Kimbangu alembi nzoto. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa John, merci vraiment, merci à ces publics merveilleux, merci Nabino, chers abonnés, bino baibo mesana kolanda biso tango nyonso. Wana tozalaki na esengo ya ko se retrouver na kati ya gigantesque plateau réunisaki Africa Kimbangu télévision, Menga Kimbangu télévision et longo na Papa Robin
Mongo Oazali Bongo, enquêteur indépendant. Mettez Bino été, le rendez-vous est continuel. Mozinda Basolo Nabiso, Tokozoengo Solona, numéro Zali Koyaka Sosingi Nabino, Botika la branché, pour s'abonner à la chaîne Afrique Kimbango P, Menga Makimbango Télévision. Pour partager Sango Oyo Poete Kwako Sosolisa, et quoi que ça, l'éveil de conscience d'un Kakatolobi Awa, pour la Baliko Oyo, Bazali, Solo Bongo, Yakolala. Papa Splendeur, Papa Rodin, et Longona Papa John, na public Bazali Kwandabiso. Totiki bango na kimia pe na esengo kasi na attente pour un deuxième volume de cette émission. Nous vous disons au revoir, à très bientôt.